J'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, bien apprécié batuni. Aso balinganga tasi de bundes bambote boza bambote na musika bisika écouter mino na banda kuna bino kaka ndenge je kendaka de kaka ezalaka bana mama. Tasi de bundes za po na bino po na no ba analyse ko bete no ba histoire vraie. So boyinga sala mokili na yo o eza France 24. De to kendela kan modèle antro memelango kan modèle wana. Ni na meme bino na kati ya mokolo ya lelo poto meka ko solo to sala analyse ensemble ngana bino. Lelo to eli fali pupa na batu na yo amemaki na poto na ba youtuber so na benga mo ba journaliste so ba nani na éviter bande koto yo kaki ke fali abengani bango bakendaki soki répétition ezaki vraiment bongo te mais au moins abengana ka bengana ki deux personnes mwana mo be soki la kinda na Alexis soki aza soki ingénieur soki ndani bilo mo bongo nde fali bato basi bakotaki tant fali azobima akutani na bango amoni bango apesi consigne babimisa bango wana nde toyoki vraie information ezalaki bongo mais bilongi mususu wana oyo toyebi wana babev baalexi Thierry Mumbaya Demer batu mususu kaka nyonso toyebeli wana sauf Kisinzora po Kisinzora akendaka na ye eza na problème moko te bango bakendaka te depuis fali azonga po fali azosala mi barépétition ya coulisse po ndenge aoprépare concert ne ya Canada bakendaka te nde bakendaka te wana bayebi le pourquoi bakendaka te parce que bayebi ke fali pupa na kanda na bango pe makasi kanda te po bayibi eloko kanda te po so basani mais kanda par rapport ya comportement na bango e ape bien te omoni eza na bato ebele bato mi faut pas kolinga kosunga bango na vie fali pupa visa oyo apesaki bango ematisi bango mapeka tala neti Thierry Mumbaya Thierry azalaka respect azalaka liboso respect azolakisa ondire lokwa intellectuel ondire lokwa asoyeni bademer wana baflatteuse bamamba ba wario basilisa bambongo okabela Demer na ba live tant que Demer aye poto Demer akomi orgueilleuse akomo manquer fali ba analyse sala ka sopa linga condamner fali a signer fali soka ko condamner mais avant Demer ya poto bande ko lobaka kitoko pona fali bana mama biloko ani subu kasi fali ata akokoloba na bino boyete fali akoka koleka na télévision lobate parce que makamu edi badiata lobaka ezaka fali pupa mtatinda kae mais bokasi fallait au CP na comportement na bino na orgueil bino bolati botondi na orgueil bo kanta onje lo kande boye poto boye lola bo kanta onje lo kwa bo sisi liwa parce que bozana ba visa bo sana pe ke visa na pe koko sila tango esila boke ko renouveler fallait akotisi consigne ke o pia bango te ce boza mayele avant viser sila bo mikimele déjà libela parce que modèle bo memele li makamu na déjà la fingi edi badiata fallait aux assos na confiance na bino te fali à se comporter parce que bo baby si bo abiser bino moko respect au fallait bande ko pesa bino etake ba frère ba sœur bolingi fallait longola respect na bino mo mbolongo si fali respect wana ekenda pe bongo te respect et dit ba diata za muta zota mona fali j'ai la finge nde mote melinga sokole na savon manike sokole na savon kuna na kishasa kuna Thierry Mumbaya sokole na savon ba bev ba vandi ba sokoli na savon ba demer même ba sali o ba koko sala wana siko bino bozeleni fallait bete no bravo même si que ba ezabino bokenda ki répétition te même ba o ba ke répétition wana ba bengani bango mais on ba yebani bien te même on ba bengani bango bino petango bokende ba obengana bino ezate ke ba bengani bango bino ne ba otika bino rien bino pese bokei boko risquer pe ba bengana bino parce que comportement na bino elakisi vraiment que fallait ça dessus na comportement na bino pourquoi bobanko kende répétition bino nyos bobanko kende po boyebi ke ce boke répétition fallait obenga na bino aolingane subo za pembente fallait pour peut-être fallait pour passer décision azongela ki fallait pour pana o azalaka na o ya kala ke ba youtubers wana pembeni na été parce que na lobite ka zui peut-être à ça zui décision wana parce que à mon trop c'est trop après si bino chance après si bino confiance mais bon abiser bo baby si confiance bino moko ezala bongo te na eloko bino bosali yango moni même bo kende même bino ba Thierry ba Demer c'est bo ke répétition ba obengana bino ngana oyebisa no ba obengana bino parce que fallait azana colère na bino makasi surtout na makambo j'ai la sali ya ko finga edi ba diate lokolo ofinga mwana na ye ya ko finga mwasi ya directeur bo baby si confiance bo baby c'est pe batu mususu ba yaki na sima peut-être fallait ngasa ba opportunité mususu bino ba yorobo bo baby si vraiment makasi fallait vraiment bravo ndingo otindaki ba bengala ba o ba yaki wana
bokanisa te ke babengani kaka bango parce que bango nde baza soki baleki ya yaya te bino nde baleki ya yaya ata bino se boke concert bakomi kobanga même na okende ba concert po bayebi ke so bake baza susu le bienvenu te bokokoya bovandi na bino na me baokipe bino te boke répétition bovandi na baokipe bino te oyebisa bato mosusu bino moko kaka be bozwi opportunité bobebi so opportunité aka bino moko lelo bokomi kobanga kokende répétition pourquoi parce que bobebisi fali pupa moto apesi aza na chance jusqu'à présent ezaka akisi nzora bato nyonso tu batikali chance eza lisusu te bolanda te nde baolobaki onga nakendaki na nga te babengani soki baza ndenge moko bango nyonso meme bango soki bake répétition baobengana bango nde babengani baoyo bakendaki wana bokenda mpe répétition okosani est-ce que fali pupa aza na besoin bino bozala na répétition na ye po falesi abeta baconcert na ye to po asala répétition na ye ezala bien fo kaka bozala bolakisaka vraimen boza bamawelisa na niveau mo ezalaka te il faut tokende répétition po toke koflate po so toke koflate fali amona luka tolingaka ye mingi pardon bokasi fali pupa ndenge eza na tala réseaux sociaux te atalaka réseaux sociaux parce que aza moto ya réseaux sociaux oyo bozosala na azotala baanalyse bozosala na azotala Thierry Mombaye omonaka bien ke Jael aopelisa moto na poto yo mpe na kino ekopelisa moto tala ba Thierry Mombaye nzambe orgueil mpe alati na kolanda edi badiata ti na Canada toke obunda kuna yo visa ngo ya Canada olingo ozwa ngo na mopepe ya nini na mopepe ya yo moko to na kindoki en tout cas ba Thierry tala lelo nde bobebiseli bato mosusu tala lelo nde fali pupa komi na bakanda na bino kanda oyo na yebi te soka olingo limbisa bino po bwana ndo na ba visa soka abeti ne concert boko ofuta ticket na bino boye mais po bozwa ta libanga na concert na niveau makambo ekomo kende lobaka kisi nzoka bino vraiment parce que fallait za reconnaissant ya vate je comme fallait za reconnaissant tout simplement soka obwaka kisi nzoka eza parce que kisi nzoka bandaka na ye na droit chemin depuis na droit chemin na 2007 so 2005 ya comme na 2005 babandaka na fali yango na fali peut-être ko récompenser ye nde babandaka na ye na ba marketing kisi nzoka selaka na 2005 ako récompenser peut-être que bazala na kisi nzoka mais babino nyonso to bofuta ya bino peut-être ticket boye bolanje na ba concert bo community ba wumbu ata bwana posa ko voyager te mais le corps eza visa bozwa ki pona ba concert tozo ka bien te fo futa ticket landa fali na concert parce que eza ba visa ba pesa bino pona concert ofuta na ticket non bo futa imbalo na bambongo na bino moko boke ko futa na ba ticket à entrée pour fallait ko pesa même na consigne même na entrée pour boko na ba concert il faut bo futa ticket parce que bo abiser bo bebisi bino moko atande Jael olobaki ngandi na zaboye lokola fali alobite ka kati ngai na longwete na kozalaka wana il faut fali moko alobaki na kati Jael ayebi na déjà que fali alobaka akoloba ngo te fali ko pesa importance kana Jael akopesa importance kana Jael te parce que soka kati Jael bokosala ba analyse bokosala Jael ayebi ke bakosala ba live na batu bakosala ba analyse ndenge na ndenge no pende no fali alobaki na kati Jael aza na fan tout simplement ba boyika Jael za pembeni na mo mpona mafinga ndenge akomi kokoma tina niveau ya ko manquer ba bureau na sens wana mais bobo sana fali ndenge aliga komo memela bino azongi fali oyo azaka ya kala oyo banda ko bude ba chroniqueur ya ba YouTube wana fali on dirait feza la zongi bongo bobebisi bino moko talo ba komo bengano na bakata ba répétition moi bokende répétition ezate bokomi kana kata ya dabi na bino soki dabi bokomi mapeka bolingi suko respecter ba nani te batu te ba demera na bazaka batu mo ya komikitisa soka zo sa ba émission ba wario ba okabele ba mbongo ba osele ba cotisation demera eko bimisa manzaka oya bomba na kati ya poche abimisi yango libanda respect zate même na fali soka linga kate la fali même linga na kata ya nani na ye nazo sala analyse en depuis ka banda osala ngo bongo te botikela ba biso mtu tozaka na so depuis kala déjà tozaka déjà ba au milieu des villages humains solo tozaka na so te ke ona ye po na fali po fali on oye pa na po apesanga ni to pa tindanga wapi po na zaka na mboko bino bo luka donc na besoin fali naza pembeni na ete na ya nanga kana sala nanga ba analyse parce que za réseaux sociaux et là tu na réseaux sociaux nga tasi na ya na sala ngo analyse et non que po fali amemanga soki na lola so ya na nango besoin te mais bino bato bozaka na ba manzaka ko bomba na bobi misi manzaka na bino tambo e poto bokomi ko manquer même na fali
tango manke di ba diata ezo manke fali na peteli fali bravo ndengo bengani na nga fitia mutu te mais pour respect ba imposer ka respect so ba imposer respect ko lato mais so ba ko imposer respect buzobe ko pakolo na nzoto bravo ndengo komo bengana bango même ba ba bevi soki ba mumbaya soki ba nani bango nyonso tout so ba répétition bengana bango muta confiance azate baza bango surtout ba tente mondial ba na respecter kota ka mumbaya ndenga salaki nani na na orgueil nyonso na arrogance nyonso nda salaka émission na sans même aluka na tena boma moto po Jael ndenga zo finga kuna nga peso na bina pelisa moto ko to esa mabe mombaya pa pelisi lisusu moto na ti essence likolo mazuiti likolo do ba orgueil o mombaya lataki wana abimisi o ezaki na kati omoni o mutabimisaka eza o ezalaka déjà kati ne mais abomba parce que abimisi yango libanda muto na omuna zana eka bien amona malamu a respect ya na oka valdi fali pupa soko tala pe ba vidéo na ngana sala ba analyse valdi ndem toko otika za pe valdi aza vrai depuis abanda azalaka bonga za hypocrite depuis azalaka pas ken piana azalaka garçon mo respectueux malgré tout ken piana azalaka na terre à terre mais jamais atikala kokota na jake ya ken piana azaki toujours na kati ya lignée moko boyeka ya omona kaka ya mutu mo aza bien éduqué valdi depuis kala azalaka modèle wana muke aidor bango tu batikali wana ba tente mondial ba impoli ba hypocrite ba lukaika ba bazwa mo opportunité mo be balakisa ba manzaka surtout bev wana soki bev wana omona mako orgueil tout fait la tango na kata nzoto tina mutu donc fallait benga na bino nyoso tout bo sala ba émission na ba YouTube botika ki flatterio bo flatteur na esa kitoko te bana mama na suki na yango na équipe na website bino ke ba benga na ki 2 personnes mais na 2 personnes wana kaka ba mbayaki ezate ke ba mba épargner bango non ezande bayaki te soki ba mpe bayaka baninga pe ba chasser bango po fali pupa alembi na ye alingi na yesu buzo bana bango te alingi a travailler na ye moko ndinga bandaka na ye na droit chemin sans bango abandaka na ye ko tala mazaye ne pe kana succès donc c'est ça na suki na bande ko boza la ka brancher pour partager bon like vidéo ezaki bien no coach na bino tasi de bundes à la prochaine vidéo bye.